001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Congo, Kande le Bé Ouata. Mais pendant ce temps, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski tuzakani na Boston wana Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Ni Loba il comment me langage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui, ben ça concerne tous les deux. Pourquoi me minga? Pourquoi me minga toi sur la voie? Expliquez docteur. Docteur, c'est là lié à ce moment qui est faible, na mou, na coupé l'autre. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate. Azokokate makam ndako azokokate. Ya mwana to yé pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngala salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et aka tant c'est liboso, attention, pas stress, misala. Mais ndenge ezali wana asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu. Na mutu, na cause un peu fatigué, na je peux pas. Boni boyko. Ok, na comprendre que bon, le boy va que ba problème boy tali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu a ça ba problème d'érection, ngai na conseil ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, et ça les produits moko 100% naturel. Et ça complément alimentaire, et ça na ba vitamine A na kati, ba vitamine C. Et ça peut avoir protéines, et ça produit beaucoup de mélango en fait une fois tous les 2 jours. Dans 4 jours, les alliés 6 sachets na 4, au combela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, maxi bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui maxi bien-être était de mon boulot. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Merci beaucoup fidèles internautes, bienvenue encore sur notre site internet www.congopromo tv5.com. Bana poto banakini bana partout dans le monde entier, bana nzambe balingaka Congo Promo ba onyo so balingaka émission lisolo avec Tada International, la réserve de la presse, toujours dans souci à vous servir bino, toujours dans souci ya ko partager ou de la part du Seigneur. Yango le longa la raïs kangi tokitaki epa ya prophète Israël Condé ou azana 21 jours de prière. Donc ba évolution ya ba prière soki ezoke ndenge nini et plutôt mais quand en pe ko solo là pona ya bana nzambe toza déjà na fin de l'année lelo toza déjà le 2 toza déjà na fin de l'année et loko nini o message nini azana ngo de la part du Seigneur par rapport à l'année 2016 et par rapport aussi à l'année 2017 au tozokota dans quelques jours. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bolinga Ngai Tada International, la réserve de la presse. Merci na Raïs Kang Babi, le caméraman de guerre. Merci aussi à Raph Ngindu, le patron et le PDG entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union pour la confiance où on continue toujours couper ça na biso banana yo malgré na musika. Na olinga penzana zo bino tomingité parce que apôtre prophète Israël Condé azawana azavama na posa ya kosolola na bana nzambe nyonso o balingaka ye balingaka œuvre ya nzambe et puis o ba soutenaka ye de partout dans le monde entier. Bonjour prophète Israël. Oui, bonjour ma soeur Dada Nzamba Pambola yo, Apambola pe notre caméraman, on a toujours disposé. Il y a Moussala Onde Tobandi, na site Oyo, na ebiki makamine ne foi salama, kobana na yemoko chef, na ebiki la minute Azolanda, un homme bon, un homme oiseau veillé sur Makamobelezo Salama, que Dieu le bénisse et toute sa famille. Et je crois au nom de Jésus-Christ, Lelo, mutu nyonso azo kota na système ya travaux Azolanda, Zamba Kutananaï.
Merci beaucoup, papa. Toza a 21 jours. Il y a prière ou annonce qui déjà bandé depuis le 27. Le Toza est le 2. Donc, il y a une évolution dans le ils ont parce qu'ils ont battu rattraper binonasi. Oui, merci ma sœur Dada. Problème il y a 21 jours. Et ça, dans mes yo batoizo le belango trop na kobanda surtout les banda à partir d'abord il y a mission na yo nzamba pambola yo et créer bango ba comprendre tout quoi ba rater parce que toloba qui ouverture ça le 27 ce que sali bato li banda balanda qui mission un peu en retard ba comprendre te ba tiki na ba biso to fait partie te na service à 21 jours il y a sacerdoce donc ozati de créer tout passe vraiment na mité mabi que ozati. Tu vois un peu et ça l'y passe. Alors que Dieu soit loué à travers cette émission, bah qu'on soit précision, bah yeba. Parce que Bible il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zamba ordre a accompagné Kabiso. Le 27, tu as ouverture na Kinshasa. Parce que tu as l'émission à na Kinshasa. Tu as ouverture à Wanakin. Non, on peut savoir nos précisions. Tu as ouverture à Wanakishasa. Donc déjà na bateau baso bon de l'anakin c'est bon. Na ba oba libanda à partir ba responsable na bango ba église, ndenge tozo fait comprendre bango to la kisi bango boy. Le 4 décembre. Voilà. Baso sala paix ouverture, il y a prière parce que 21 au nyonso yo et ko le 31 décembre ti. Parce que ils ont une orientation sacerdotale nzamba ebisinga nazana sanso na koko memela bana nga nyoso na monde na domaine sacerdotal. Alors bakoko bima le 31 na 4 ya 21. Donc ba oya Kinshasa babandi. Ba yebi ba surplus ya ba 3 6 9 ndeto ajouta kapoto su ki sa le 31. Siko ba o ba bandité. Pas zolanda biso sikoyo. Déjà les 4 et à ouverture. Il y a bateau à Libanda moussous. Parce que toute l'information circulait très bien. Pour mon temps échoué. Donc vraiment par la grâce du Seigneur la ligne information circulée. Il y a mis balai. Ceux qui montent à l'année mission prenez exemple en retard. Ndekato landa boya. Oh tena l'année prophète ma retard azolo belanini. Ceux qui a yébité. Zwa courage à Rubenga. Kana numéro bozana ngoana 099 99 46 839, tiens nos codes, ne te dérange pas. 00243 99 99 46 839. Déjà soit bengi, ana facilité au côté des réseaux sociaux. Voilà. Au monde des allées lui si WhatsApp bazana facilité wana. Déjà koko tuna menga na olando lelo, que dois-je faire pour 21 jours? Déjà ils ont un domaine wana. Yango to pesi éclaircissement na batu nyonso. Son émission d'ailleurs na ndeko mo landaki et Zamba Pambole parce qu'elle a vraiment mission, il y a au Japon. Azana Japon, c'est la première personne dans la mission. Nda Bengabi, namoni la sœur Dada à côté ici émission Batalaki. Donc Zambe Apambola Ndekwana c'est une servante, la sœur divine, donc Zamba Pambola déjà parce que tango alandi yem telboso landaki Zamba Pambola et bato bamboka nyonso oba ko landa biso sikoyo ba se déranger te ba benga biso to yeba comment orienter bango pe lelo na opesa ba précision nignon to ça na 21 jours parce que boni mutu so père au côté ça 21 jours ya nignon na ba passe na mignon comme belé ya nignon na Congo ba belé so ba te ya nini alors on ko comprendre maintenant makambo à cause de la première personne au côté à 21 pour jamais qu'on rate sacerdoce. Babi jamais qu'il rate sacerdoce, il rate il rate jamais. Il rate jamais. Merci beaucoup prophète pour notre réponse nayo. Maintenant programme il y a 21 jours. Anakin Bozan a 21 donc na Libanda Mboka 21 jours. Oui, na Katia ton a 21. Parce que 21 on est ali et à la loi. Et ça ba orientation sacerdotale. Parce que na bateau ba yebité ma sœur bakenda na mu pepe ba ba mbosalati. Mon bateau en Bible le a osé 4-6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais quand vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai dans mon sacerdoce. Donc bonganga nzambe ndenge zana na orientation nango. Soko yebi ango to kokwea parce que na kati ya bonganga il y a des principes. Il y a des orientations mutufa yeba parce que muto ba bengi na kombo Daniel. Daniel na domaine sacerdotal a qui maître à ça au-delà
parce que Daniel a un niveau qu'on maîtriser toutes sortes il y a esprit ya Nabucodonosor il y a batwana nyonso la période naï aki na force wana alors tango zo kota na orientation solo la na Yahweh Jéhovah quand nzamba zo solo la na Daniel zo solo na Daniel ya makambo ya ndeko salama siko tango zo prier makambo salami na niveau espace makambo salami na niveau espace lipamboli kangani ya omoni mtu soko ba mtu akara lipambo na ngasa tebo mais yeba que le diable existe aye ba onki ba ange de type basali ba forcément les ayango moni bénédiction ya Isaac vers Jacob alobi zamba fongola biso ba rosée du ciel parce que les colo ya mutu so fongwa mi aux à l'aise siko bato ba olandanga ba kotana na 21 jours ba o senti les colo okangama akota ba prier wana na bani l'équipe aliboso ma sœur oyebi ke bato be ba kota ba prière ako betelo lisolo bi prophète no landa yo montagne nini ngana ebite na Kishasa wana mangengenge to luzizila to campus to wapi ako betelo lisolo ke na yebi vampa ako betelo lisolo na yebi ba montagne matadi ako betelo mais auta la vie ne l'autre et l'autre côté sur stérilité so pe malédiction familiale force signaux se sont vendre likolo na siko yango moni Daniel a mataki tina 7e niveau akota ayeba mystère à 7 fois 3 et PC 21 nzamba bitekeba et loko ando ya raté et telemeli boy 21 koti voilà tant 21 koti ndaki na facilité maintenant à récupérer pour arroser du ciel fongwama ya on a zo bisa mutu moko zo landanga sikoyo papa mama place zo landanga na kombo na Yesu Masia Nzambe ya Abraham na lobi asaka Nzamba Isaac akanzamba Jacob na ta auto za soko boyino ondimi ya problème te na ndimaka Nzamba Simon Kimbangu pour na zui ta ya visiter ba site wana na comprendre que Nzamba tinda pe na mboka na biso un homme fort na domaine la prophétie élevé comme Simon Kimbangu na croyaka na koti na sacerdoce na vérifier très bien na monique Aidi na bala numéro 1 Nzambe malamu ananja na kata sacerdoce avandisa bonganga ya on a salué moi ciné parce que tu le las envie maman viko donc c'est un peu ça non comprendre le kwana muto apesanga baptême ananja na kata sacerdoce c'est l'apôtre Bolia que son âme repose en paix mais que son âme repose en paix parce que Nzambe jamais toloba na Jean que son âme repose en paix parce que bato basala Nzambe na makamwa bonganga trop Nzamba yebi nga garda ba esprit na bango alongoli na mokili ayebi donc c'est un peu ça donc nazo quoi yango moni dada na ndenga mabete bato ba kota lisolo ba sana Nzambe na ndenga loyenge ba vina ba mpe suka mabe quelqu'un peut regarder comme ça a hôtel a mona bato ba aventurer ba fingaka ba continuer ba ko finga mais tango zo finga atana sandoto ba bimela mama tikana ya moni ba via batebele wana zo lancer appel wana na zo lancer appel bo finga o poni ba finga basango mingi te est-ce que remarquer ba sango atana ba théâtre atani basango finga ba mingi te parce que batambola na obanga Nzambe mingi par rapport na bino ba prophète na ba pasteur na kota na ngelo ko na teme na lobi kaka na koti na système sacerdotal yo kota ko finga na yo continuaka mais tambola na ba ange à protection pour so yebine lo kwana te et soukelo mabe et ko soukelo mabe donc ça se passe comme ça on dit qu'il y a ba tout so fa na internet afinga na basé belé dada o sale lo roti o yebi yeti dada ça na problème na yote mais bandi ko finga dada di koloti na se o yebi yeti oyebi pe foi na été oyebi pe ba alliance na été donc yo côté le mobebi ça va témoignage à bat oyebi ba alliance té donc bébé on a faut ba yebi ça ba kebaka ya on biso to ki paraté tabalandaka so na biso to la combien ba pasenga ba bolimbis na ba étape moko tika la ondima té mais ça la fait quand même pas si ton aux pasteurs aux na l'église et belé aux kamba ba matadi partout au ki mondimi moko to mutu moko afingi. Oui, bato ba finga kana il faut soki ba pasteur bana ba église bate ya bangoti parce que soki utala ko to bible lobi hein botika blé na ivre kola iye kolona elanga ayebi wana kutu jugement ya Nzambe jugement ya Nzambe bi botika blé na ivre mais bon oui baba prophète mabena malam kasina bantimba fruit na bangoti vous allez comprendre ce qui se passe c'est comme ça avec Dieu ya motoloba ki même les missions les kaki na bike oya okota nga 21 jours Nzambe mtalobelai Nzamba lobanayi
Samba convaincre, soit convaincre te kokota na ngati. Pour na boya preuve 21 jours ba moni ngelo te, je ne fais pas. Pourquoi to lo babongo? Oyebi batu mususu na vie so côté lié na nenga mabe e koyelo pendongo. Voilà. Bamba. Yo anti ben firme nyoso to mona na mokili oyo. Ba famille na bango te, ils ont touché place ba touche raté. Oyebi nga na loi moko, ya na sujet na biso te, mais na koyebi so lo moko. Pasteur wa Zolanda, frère wa Zolanda, sœur wa Zolanda. Le long on a plus de 25 ans de ministère. Na loba mabe pasteur Moroté. So ça na pasteur moi côté mabe Israël kon na loba mabe pour nga lokuta. Jamais na soit conflit na pasteur na ministère nanga. Osoma ba na loba no. Jamais. Na bimisi ba pasteur na ba osala succès lelo botanga boku misawana. Ba lekala makolo nanga ebele ou to bo cité pour comme la polémique. Pour ebele parce que tant tanga vent prophétique na Congo ana Kinshasa. Nga na ole kana TV ba prophète ba ki moins de 3. Pour mbala liboso na leki na télévision c'est wana OZRT. Ba yambinga ba bio prophète ba tout ba boyi. Est-ce qu'il y a des prophètes au Congo? Déjà à l'époque na OZRT. Kolo chaîne. Non, pardon, le PDG chaîne qui tout on lait toi da kufita na ba moy. Abi bo benga na mwana na ya. Na bureau na qui tout le abi ah. Boyo za prophète na ndenge nini? Oh, vous êtes frère au prophète. Vous êtes au banc sabatu. Yo so le chaîne nationale de quoi prophète. So tala déjà ba période douane. Donc to yebi domaine prophétique ata ba bimie belé mais ba yebi o salamaka. Baba o ya malam. Ya on to lobby et na un problème ezate ba fingaka. Et koyela bango kaka ndongo. Un jour ata na métro so tambola koyeba ke na simba place ba simbarate. Voilà, balobi pe accoutrement na yo trop kipembe ba soutani, je ne sais pas so image ka ya Jésus ba mandefu, église na yo ba remarquer ba tonyo sou ba mandefu kotika to yebite peut-être par rapport à 21 jours ya prière oyo ou bien tes modèle obino bolinga kozana en église. Merci dada. Oya Zolanda bi ba taka pembe. Le caméraman a omona so ki mutonga la ti pembe te. Siko omoni mutu so fingi mutu. Ala taka pembe. Bo siko mutaba mona la ti blé. Oh. Mais si tu as clair, c'est quoi la type pembe? Le bishop en France, un frère bishop, Bokilo notre koufana Kinshasa. Parce que l'obi na matanga na on a veste noire. So o ya finga tata okuta na net na matanga. O atela muto kita mutuka alati noir. Mais yo moko za confondi. Yango moni makambo baloba pona biso ezala na bongo tete komisa nzambe. Il y a un français qui a entre parenthèses, on répond les imbéciles par le silence, va répondre à Bango, peut-être pas répondre à Bango, beaucoup de pour y billets. Pour y aller, donc c'est clair. Donc ce que vous avez dit, mais motezo pelana ebisi buntu moko Zolanda sacerdoce rataraté ma mère atakate jamais erata nazo bandela na lobi eratarati. Il faut pas comprendre qu'il ratarati. Je répète qu'il ratarati. Na zongeli maman zola na bi ratarati. Na bi zo toucher zo compéter à tête pourquoi? Parce que nazo sambela nzambe ya Eli. Net maman na roi raté mais raté à se retrouver côté moroboye aigle korobo auta likola soya aya ko pesa ke bloc olia parce que kuna so babi se raté omonia kimi à quel côté mususu place wa kozala nzamba ko utiliser ta nyama obo boyaka nyama obo fingaka akoya pour aller sa musali na nzamba. Donc moi je crois tant au bateau belinga koloba mabe ba yeba répéter que Dieu peut utiliser un corbeau. Un corbeau aïe. C'est très important. Alors moi je crois maman oya Hollanda biswa. Oh kota nanga 21 jours oyo. Abanda 21 jours. Makambo ko sama likola vinaye a okamwa. Pona nini likolo ikangani. Ma sœur, oyo que so likolo ikangami le ata osali ba fort et simbate. Tuna so landanga luki mukanda combien des années. Tuna mama na frère wana so landangai libala combien des ans. Tuna papa so landa ba tout nde baza na siba bongi. Matanga tuna musale zate. Likolo so ikangami liyo keba. Sacerdoce faut intervenir parce que ce qui intervenir rien likolo kangami bible lobi soit problème na mutu bena nzambe te parce que so su problème na nzambe nanya ko intervenir il faut biloko to lobango yango moni nde tozala kawa mutu to azolanda ngai mama papa soit problème na mutu bena nzambe te kota
makambo basala na Nzambe keba parce que oyebi alliance na été oyebi alliance na été ma sœur ngai jamais ata na moni pasteur na sambela so mutulu na sema kolo likolo ça me concerne pas na yebi te kutana na Nzambe mukolo nini asala ndenge nini to sunza mutatinda ebongo okuna bakataka suki batika mandefu etali bango okuna balata kaka rouge etali bango okuna batalaka le problème c'est quoi et ça devoir na yote yonde likole fongwa mela yo na 21 jours au mona grâce soki likole fongwa eloko mi balé fongwa ma eza nini ma sœur oyebi soki Nzamba cotisio na défi ya kokwesa banguna na ofu sepela parce que yom toi kanga mapamboli na pendant 21 jours a okweya ya na solo bana mutu nyonso mutu abundisa kiyo a okweya mutu azolukaka malheur na akokweya 21 jours ezebele bo pesa ba témoignage ba ko pesa ba témoignage na biba ko pesa tozola kila watu mabete mais tozola ba mutu abundisa kwa kokweya oza d'accord nanga papa kindoki bibelo bibo tika kutu bandoki ba vivre te kati na bino yo za na compassion le kanzambe yo na compassion le kanzambe te o te sale lokote babi pardonner ndoki non ndoki ay na ndaku na ngai objectif pa bomanga so tanga na comprendre na kwesai na bino kwesai ba mona mambo salama mutu atele marakaka bundisa rabatu yom to tele melaka RDC yo kam to tele la batu abatu tant suka ko kweye koki donc wana ko tolbe makambo ko sala na 421 jours oh na bundisa dada na bundisa dada akweya alukaka matop mama top wa mama top to yine na ngola na salut mama top ko la pambola siko yo bundisa kae mama to aluka vina ya c'est moi théâtre na la la muki boyo bundisi okokweya sacerdoce ratate betele lisolo ba père alobi yo bundisa nga oliara misana nga na okokweya soit to lobe eko salama na 21 jours au mona bloka so koti na alliance faut luka koyeba rozana problème ba sana Nzambe te voilà kozala problème ba sana Nzambe te totika lolendo parce que omoni lelo ma baisser koti na ba mona ka ba sana Nzambe kwa ba camarade na bango mais ba yebi ba alliance ba tuté ngala kolega na TVT na tanga komba kingandi non lelo mtakoya rokumsa kumisi pasteur tel mais yo yebi ba alliance na été voilà so pas sana Nzambe so pas na Nzambe te to yebite. Merci beaucoup, papa. On doit souffler en paix, hein, parce que ça chauffe. Lelo, pédate, au senti, papa, ça vient l'icolo, ma cassi. 21 jours déjà, il y a prière. Lelo, Tozana, na 5e jour, depuis le 27. Depuis le 27, Tobanda qui tue Lelo de 2, Tozana 5 jours déjà. Je ne sais pas ce qui osa déjà dans le témoignage, ou Batubazo Pesa, parce que Lola, il faut Wama, il faut Wama, to éviter. Bato déjà, Bazo, na témoignage par rapport à sacerdoce et ou bien t'es la témoignage jusqu'à ce que prière il y a 21 jours et que si là ma soeur n'a pas témoignage bon n'habite comment tu ressens parce que tout retour baki nabi ndelezana to koti sango notre caméraman réalisateur ama électro ya on ngi touro yo atamo wa flash à koti saka pour jamais rata maman moko azana France maman wana n'habite trop ça là par tous les moyens neni toita koko témoigner c'est une maman atalanga ikala en internet il est canon mole to bandi 21 maman wana makambu nzamba talisi aibisi mobile na aibisi banana to benga prophète wana mto sunga famille na biso la ba prière na tuni maman moni ni na expliquer makamba moni ngabi gloire à Dieu to banda to kota na bino prière. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Et ça, la maman Moussoussou, il n'est pas côté 21 ans en Suisse, maman Nelly, là c'est ma fille, Nabi Kola Pambola yo, Azala na yo, parce qu'elle arrive à Suisse à Yéban, à côté en 21. Bako tout na ya côté 21 on ndengeni. Parce que dans la ligne 421 oui. Batuna biswa site, bako zwana ba témoignage à Libanda. Il y a ba pays Moussoussou. Na 421 jours ba témoigner. Même toyo kanana chef na biso Zolanda na action ya bateau ba yo fongola 21 jours na Paris bazwa bango. Parce que Zambe wana azana bomoi. Ba témoignage eza. Nabi ba témoignage eza ebelé toti que la temps ba to Rolanda na bango pour eza ebelé. Dada na ina ibisayo 21 et porter un témoignage trop.
trop. Attends, mon toit délivré, attends, mon toit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui grâce, ton golou moro ya nzambe pesa meli à cause de la paix béni na 21 jours. Maman, 21 jours na zoloba, j'appelle tout le monde. Si yango moni bato ba Hollande biso tozo expliquer boy. Maman, papa mikiti sana nzambe nzambe nemta otombola yo. Oyebi bato comme na niveau il y a incrédulité. Faut loko la photo bisabato. Daniel, parce qu'il est tombé dans 21, Daniel, oh, parce qu'il est là, parce qu'il habite dans C. Tout là, niveau. Talaboy. Dada, nazo sambe la nzamba solo. Et il y a pendal boy, likolo, bakangi. Quelque part, on va sambe la nzamba te. Yango boni place, va toi komaka, mutabaye na prière. Soit bani, avant on reçoit en prière. Landa a blessé. Landa, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que assemblée la solo. Nzambe nanga stérilité o tu wapi. O la kakinga nzambe stérilité tu wapi. Tanga zoba la kakinga nzambe. Papa na lotandoto na botibana. Mais 11 ans yango yo papa na olando na obota na ngati. Anyas kwa zo nzambe lokwa lokuta. Pa lobi boye. Na lotandoto nzambe alobi nanga. Yango so mo 21. Yoka sko tu sopa zo landa lo baboye. Ngai papa na kutana na mosana nzambe moko ya bisaki ngai 2016 ekoleka te maladi ne kolimwa c'est que maman likolot azwaki message combien bakena ba église basu ba prophétie combien de bazaba uti pe poto ba eki Kinshasa oyi ba se belé bato poto ba eki Kinshasa koluka ba prophète ba pasteur na Kinshasa pour ba résoudre makamna bango ba msupe ba longwe ba ke Nigeria ba ke ba payer belé ba ke Belgique ba zoluka si on a toute une question tango bokendaki tisi ko changement ça aura habité mais il y aura ce que place maman et bombabi o que c'est comme les koloti o ya les kolo penda papa ngamoko na lala ki na lotaki ba zo pesanga dokima papa bi ke dokima pesingati comme ça makanisi Tindoto. On parle un peu Makambouya, Likolo. Mais 21 jours, ils ont sacerdoce Makas. Parce que c'est niveau, on a 21 jours, mais espèce de chauffeur. Na question exemple ni. Maman, il y a eu pasteur Nzambe, biso Nzambe te. OK, okendaki, papa na kendaki. Aloba nonini, alobaki nanga avant le 10 septembre. Nakomona boye. On considéra qui est. Papa n'a considéré qui est. Le 10 septembre, et les cas, ce que toi en décembre. Si comme on maman wana, en côté de la retraite. Afinga pasteur wana te. Allo ba ma BPT. Na so solo be ma beti. Papa au ben na so na ça c'est examen malade ici là. Na auto ça c'est examen ko ba baki sami, toi sucre élevé. Maintenant, il y a diabète, il y a si la tendance à la prière élevée. Mais nous avons un kit. Ok. Donc, il y a un message à l'icolo, mais quand on a melingawa, et simbangati. So, tu as niveau wana sacerdoce, va bien ngoti. Ba kenana niveau C. Ba beta masolo, c'est ce qu'on a beta le solo boy. Il faut kota nango foye ba oye batama kamba ange ba salaka. Oko batoye ba domaine yango moni même niveau mususu. Petelo akangami mais c'est qui anja au fongola anja ya rokota mais oki batupa makasi bazalaki na droit rokata ba chaîne mais na niveau baka musu senga mda anja kita donc abeta boy de comme na niveau musu se lobo ikanga libala ndeko yo ebetele la boy ebele ba ebati donc niveau ya likambo foyele la boy et ya na certain domaine coutume to ancestral te mais ebetele la boy wana fondement ba sacerdoce pour jamais ko rater na continuer kaka na biso to Hollanda papa ba semence na sala na église ebele ba tosomba to ba mituka ba ndaku ba sepele ba satandaki na réponse du ciel mais réponse du ciel pas monaki yango mais l'autre côté il y a son ndaku asimbi na ngoti siko Daniel epé assembly mais kanga meli boy omoni niveau ngo evangeli boy siko na loba boy ma sœur muto akokota na nga 21 jours oyo
lobaki nzambe aza na bomoi te mais soki nzambe aza na bomoi akotalanda baprincipe ya 21 baotémoigner. Donc je crois au nom de Jésus. Et yango même na service na bapaster bakota baapôtre bato tout baza parce que dans lobelo moko Dieu m'a fait grâce na mentor ya bapaster rebelle. C'est-à-dire quoi? Bapaster ba l'église dans musika mais bazo reconnaître ngeta que papa na bango na ba orientation sacerdotale bokota nanga prière ba nanga bapaster en Afrique du Sud bokota boza na Gabon bokota na ngai boza na États-Unis bokota nanga partout boza dans le monde 21 jours autokota Nangola pe bakota Nangola bakota babi obwakisi bango te Angola obwakisa jamais rata te donc Angola n'a jamais rata pour ba mona bikamo banana aéroport ti partout bato ba na palanka par-ci par-là ke mbwanzambe kitana ndenge ya makasi koleka mais ba confondara te ba confondara te. Voilà. Olobi lo komoko ke soki muto azwa message et que makambo ekokisama te akota 21 jours. Papa, toi tu crois que ndenge ozoloba boye mutu mususu na ba passe na ye ya kobota ba problème na mabala ba makambezo simba te akoti et que azwi solution te. Est-ce que akosambela lisusu? Mama, ngala minute oyo na loba boye. Nazo kota na bato yo na réalité ya vision. Dans la zone qui nazo kota na bango na réalité vraiment ya vision sacerdotale. Na loi sacerdotale parce que na Jean-D et y a un message ya na kati. Ba otala bna ki masangisili na fête. Ma uté baby. Siko Christ a koti ba s'attendre na niveau mususu. Mais ça les bons nini bon so ba vase oya ki destiné pour la purification de Dieu li banda boko tisango ba baya ki déjà parce que nga mema ba on a dimension place bino bo comprendre te place mto comprendre yango place yeso akotaka yeso jamais ko kota na temps o ba olinga temps o ba olinga simba te mais nga na ba que Dieu m'a recommandé pendant 21 jours oyebi lelo na ina lo babo na bato bazo landa biso toza trop publicité te bato bele ba yebi pour na buka rabelo kwana so na bi to trop publicité te muto zo landa peut-être ba la internet ba ko ba image na ba zongo pété mais ba image ça ba bi osala suba miracle te wona za bilo akala tant ba ndo sa ba miracle kala ba ndo la kisame lelo za la lisite ele kan sur la télévision ba beto bombaka so to bomba pona nini na bope okota na point wana na boye nga okota na point wana parce que batu ba lo ba bongo tant ba ndako sa ba mbika mwa kala oto e baka Israël konde kala aussi mais écoutez mais lelo ba image za la lisite alors Raïs Azakumba Raïs même ce ça y est mon toi soi mais ça y est ce que Raïs a flashé les bango et le côté dimanche passé voilà Raïs il faut flasher poso balobeta lisolo te pe ko place yango ala kutu na osepela Raïs faut flasher les bango po ba mona nga pe kutu na te kutu pembe non pembe veste ba bika taka ba sultan mais ce que Raïs faut flasher les bango atabuke ata photo ata 2-3 photos il y a service soit dimanche voilà a flasher pas flasher pour en direct non on répondre à la question à dada ba mona ba miracle kala sambela pour batu ba commissaire d'état talo betel solo ba commissaire d'état dada biso sira ba yo so bino na ba pajero bo kende série wana au mwana moko sakola parce que ba bi ke mwana moko voya porte bol ya bimisa wana na yebisa batu na bima la bima to bima na système o te so bimela bato lokuta prophète alala ka bimi prophète te na kenda na bapesanga baptême na maya njili voyant l'apôtre Bolia sambela pona nga na matana bima ozana nini mosakoli te nga kiza mosakoli na bima te nga na bima na koti bima ba sambele linga nzambe ba meminga na zui baptême mosakoli alobi liboso abatu babi mwana boromona boye voyant se fongwami Talabi voyant se fongwa parce que nous sommes à bengi fois lisakoli et tant to comprendre le kwana na belote na ko poussa na susu na degré sacerdoce parce que sacerdoce est matara na tali penza bongangana yo biloko so sambe biloko bimati bokena ba église ba sakola mais déjà bima ba sala ngo bandakala o so sama ba aseka to na ba église belé ba tie ba sakola mais biloko bimati
Nous t'en contredit parce que bima déjà à l'époque ce qu'on continue à bima bima te sans lisakoli on les capable mon sakoli la rolobake nzamba lobi na ngai mama tala landela lo sambo boye est-ce que ba yebi yangote yango biso to tricha mututi to longwa na niveau wana quand totali na bi rien faut na beta pe tourner en kamba na tala nanu ba ko on étudier na penda bato bisakoli wana c'est wana diangenda moto adiangenda babloko wana tu so wa période wana so fona vanda na tala bebe nsamba yebisinga ke kimbangu simo kimbangu prophète nzambe na vandi na zongi penda na tala mndaki ba dimension sacerdotal moni ebakisa tu vois un peu na comprendre le quoi quand voyager ba pays to voyager na ba domaine de prière que Israël to que synagogue et ça ba service ka ko kei niveau ya bongange bakisama bakeso ba bino makolo babi bacha babi bacha moi mai mona moi basse moi na fa bokota basala nza boso jamais sacerdoce erata mama finga ka biso problème yate wala pasteur mom tayi senga na pasteur bizada ba pasteur nyos boke kuna boso la mai yango moni ndezali wana yango moni problème na ngezali yo mo fingi continuaka mama finga kaka papa continuaka continuera kaka mais biso te bisa bana nzambe na ministère na bisa bato bosimba basai na nzambe te na pesa loi na bana nanga na biso ko moni mosali na nzambe pesa respect oh outi gauche outi droite etali biso te mais ko chope botututi te okotate na lobi boya oya zabo botika ba Zamba ebi ninga so memelela batu na ndenge na bango mais je parle de mes alliances je connais les dieux de Simon Kimbangu batika ko compliqué batika ko bebisa mambebele on na 21 jours toza ko activer 14 alliances pour permettre biso na 4 jours avant de activer sous 7 et puis ça 21 to ko kisango kaka. Ok, merci beaucoup à tous les fans de Congo Promo, merci à tous les fans de l'émission du solo avec Dada International, merci à Grace Yumba, il y a Patou Nzouzi en direct de Suède, Wazolanda Busso, merci à Madombonga, il y a Fiotingoma, Madongoma, il y a Fiotingoma, merci aussi à Charlie Maloula, il y a José de Londres dans cette émission. Oh, les autres ça a plaisir, on a bien union sur Bolingara Nzambe, Bolingara Masoula Nzambe, on a profité Peponi, on a fait un gros bisou à ma tante chérie Katiwato, en direct de l'Afrique du Sud, Motema Ange Angessa, Kabalobi. Maman na Myriam Jina Dedel Angessa wana bandimi pe ya bima papa qu'est-ce qu'on peut retenir message na yo to solo la ki yango la fois passée message oyo pesa ki na 2016 o to tamboli na message ni na thème na biso na 2016 ozakini 2017 obi c'est mon tour oui parce que deuxième 2016 to longo na biso te na sacerdoce rataraté mais tant nazo sabato ke tournanga et ça la défi à mututo azolanda voilà et ça la défi et ça la défi mutakolo ba pona nini mais oui ba sacerdoce c'est comme raté sacerdoce c'est comme jamais na kutala mutu mo isinga Dada International sacerdoce c'est comme raté ils ont raté ndenge nini la bi pour rater ça passe il peut dire ba que rater a passe parce que on a ce que si ba formule pour na sacerdoce ndia ba ils a ba niveau ba schéma sacerdoce c'est un niveau à schéma. Il y a peut-être un gars qui a raté, papa. Il y a déjà au bandara, on comprend les positions. Sacerdoce pour rater, ça passe. Il faut que ça passe parce qu'on est en Nzamba Moïse. Les coucou mama casse, ma qui est raté. Mais va comprendre que place à Olobata bois qui n'est pas été. Et qu'on raté tout le babi c'est les Aaron. Babi Aaron on a place na yo. Batali penda ka beta miracle liboso rien pharaon beti l'autre est-ce que comme Martin a 10 ba comme raté il y en a bi que sacerdoce sera raté bon moni Moïse est raté tala ya soukana atale nzamba bi mituro mema bango na 21 lakisa bango service à mai ya moni 21 moto foi pela bana ya bango moko bazwa misuko na kati tala ce que yo za muta munoko bata bo mwana na kufi ba première née. Est-ce que na Congo ça a été mutasali ba kilta ba né de la famille Zanga na keti na 10e édition ba kilta ba né na sali première édition kilta ba né de la famille na 99 na sal temple des disciples Lemba sous région na Kinshasa na sali ba kilta ba né ya bato belé banda 99 ti lelo si qu'on sambe wana changer tête au compte ça retour à l'expéditeur na kati yeso abongwanité dada
maman papa eloko na ngena ebisa obo parole na ngana lobi sacerdoce raté c'est notre temps c'est mon tour ya pe tour na yo ba betaki lisolo na bango tour pe ba beta lisolo na yo nzambe azanzambe papa batika contredire biso batika pe to bangisa na biso pe mutu te oya voyage ki poto na 2015 azana avance à mutu te au pas voyager na 2020 à peine en retard à mutu te donc net ozali wana nzamba zanzam yo mi botele ki déjà bana 4 mais ba teti ba melidiam mais peut-être oyo botane peut-être après docile ba mati donc yango moni na vie à mutu ko seka mutu te pe obangisa mutu te ko sala lolendo te pe ko sala orgueil te pays oyo koma va on a comité ça na pe loti on nzamba zanzam nazala bana oyo babonga na kisantu awa na bakongo akoma na mbongo ebele rien envier na mutu afanda musika na bano babongi na kikwiti très bien ba mata donc ezolakisa ke nzamba zanzambe moto so afanda ma campagne na obonga ne pété mais na mwana afandi na kisenso kuna likolo so tali banda ko tongo ndimati donc quelque part dans ngina lakisa na mutu moko tourne au peso koka bete lisolo sacerdoce raté o babala ki avant baleki ona nini o banga poani ongo simba kis to luka ba formule magie lokuta to yo kota na système ni kokota te jamais rata vanda na service sacerdotal maître de maître na biswaka moko Yehoshua Machia Jésus Christ de Nazareth c'est lui le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup papa, to comme qui déjà na suka, olobi likambo ya mai prochainement dans l'ingato solo la non sur mai phénomène mafuta baba mungwa po pasteur mo esenga mai to tika na régie des eaux mafuta bozong ça na cuisine na mungwa mais et lourd na ko mo on retrouve papa pasteur prochainement on oya na linga peto solo la ka bongo po bana na nzambe o bazota la biso bazalaka vraiment béni. Je ne sais pas mot de la fin par rapport à l'émission à Lelo, qu'est-ce que bana nzambe ba ko retenir pour le mot de la fin, Soki Lelo, Tokuta Nina Dada, la Raïs, c'est Dieu qui a permis. Et notre chef, Oazolanda, Raf Ngindu, vraiment je l'aime beaucoup. Moi, tout ça, Kokata Pongine, Wando Solo, là, quelque part, ils ont signe moko et reconnaissance. Parce que, Moutousou, pas un site, Mazane Moutalolendo, Aibike. Mboka nyonso zaye batu nyonso bazaye lolendo ko ya naona mai bata lolendo bakitaka so mtani mtakomi kitisa nzamba sala nae donc c'est clair il y en a bi mon frère Raf Ngin émission zayo opéra tour nayo pour jamais errata c'est la émission bana nzambe ba retenir que na 4 à 21 jours. Pourquoi 21 jours et il y a un système, il y a un service sacerdotal, il y a un 4. Ce qui est collé quand on a n'a pas ce qu'on a dans le belé fongamati. Parce que Daniel et outil collé mais kangami. Même Rebecca quand moi qui a dit nous avons promis un ban mais on a comme on a dit yangote. Quelque part pe bazana bato ba Hollanda biso ba ko kotana na prière. Na yazana to kotana 21 jours. O ya senti que ma bonne délai quand il souka quelque part. Tokotana en prière. Kokota prière na présenter bino Jésus-Christ ngate. Posongam na répondre yo facile, bengara na répondre yo. Mais je crois un Dieu suprême qui répond, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yem ta répondaka. Ce qui na ba ma ben na 4 émission, tu me pardonnes, soit ta benganga ito solo là. Kowele la rofinga ba tuté na ba site, kowele la loba ma bête. Si tu as un problème benga musa na nzambe, c'est pas un problème. Tout te paye ici-bas. Koloana monaranaye chacun avec ses alliances ya onengena loba pona mukena bato libanda bato na biso ya oba Hollanda biso na kati ya France vraiment na to lobi boy na bondeli bande kwa France na bi bande kwa France so ça na maman moko papa moko Hollanda na kati ya France les 10 na les 11 eza ya bino tozana bino na Paris les 10 na les 11 na lobi bande kwa Poto les 10 na les 11 tous en à Paris et ça service à ma kasi et ko salama par rapport à 21 jours tant on t'a Paris ozo benga biso tozo tindi l'affiche ozo soit programme nyonso pe orientation sacerdotale ndenge zo salamelela kuna na Paris donc programme to pesi bango ngwana yona bi prophète Alem Soja Zolanda prophète Gloria Azolanda Gloria utaki Angola azasko na minitio na poto bango to baza les 10 na les 11 kuna et batutu ba koti na biso Londres Mama Esther
Zamba Pambola et pas en abisso on a prié parce qu'il y a Paris pour la prière de maman Esther maman colonel dans Zamba Pambola place à sa maman Esther maman aimée tant on peut pas comprendre très bien en boka il y a Londres na niveau il y a Allemagne maman Bibiche pasteur Alpha batuara nyo sope bazo longwa bazo kita France quelque part eza esengo makasi et Zamba Pambola bande copé à Japon parce que Japon jamais sacerdoce sera tapé ou tikalaka ko raté jamais Zamba Pambola la diva ma sœur divine Tiba Zamba Pambola yo ainsi que toute ta famille et Kola Zalana yo dans émission il y a dada bando zela yango parce que bando zela émission dada yango yango mndado dada ye donc yango ana do tebo landa na biki jaki Zamba Pambola yo mama Lili Penderona yo Lili Tiba bino tout bo wana kata Japon pour Japon vous avez belé la minute do ba ndima Japon ba belé pour kuna poso mundimi a passe et ça passe alors ya to bi oh déjà wana to battre la bino makasi ko la battre la bino betela bango li solo que sacerdoce sera raté wanga kota la kamuno yebisa yanga e ko raté te soko luki yondo ko kwea nyoka ya Moïse ko mela ba nyoka mike wana et ana problème te na batu nyonso balandi batu matadi ki chassa Angola vous a tellement belé 21 jours na bino ngoyo Bokota et Zambe Aosala et Belé ma fille maman Nelly Sala Pamba problème ezati Nzamba za na bino na Suisse Nzamba za na bino nyonso partout misala ya batu nyonso efongwama alors non ça m'appelle na bino pesi no sous numéro pour bosanate 00243 99 46 839 99 46 839 yangwana numéro nanga so jabo bengi kota en contact poto zala très bien lipambo na nzambe za likolo na bino ko bosana te ko betele so ki sacerdoce sera raté jamais erata motema problème à motute qui miezala toujours pour rata na ngote merci pas dada pe raté amen pas maman to pe raté pas matinyo so bolanda biso raté merci apôtre Jacob a assisté iso, merci Henri, merci Berger Fiston, tout a assisté iso, Zambe Azangate Pambola. Amen, 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 merci. Nous sommes déjà à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le mien au Basoutenaranga partout dans le monde entier. La dit Mabila Mado Faras, taille américain, Balobi Papa Lancras, Nakeina Mabila Ma. Kalate la dit Mabila Marais quand il kande non le baboyozo déjà Balobi la dit Mabila Ma kalate donc décembre on to kotit et l'op zalate kalate tout mon ana la dit Mabila Ma. Merci beaucoup à René Kabassé de Bruxelles, merci beaucoup à Madongo Ma ya Fetingo Ma na Bosanité Grâce Yumba ya Patunzu Zinakata souhaite de gros bisous à vous na Lingabino Mingi. Merci beaucoup na Charlie Maloula et à José de Londres, la Bosanité Maman Chantal, la grande couturière en direct de Paris. Binonio Sorobo soutien Arabiso. Merci beaucoup du Ramaka et merci. Charlie Maloula. Charlie wana mwana ngai. Na pesi mbote. Na ebisa ko avali bala batelelanga José. José de Londres na babana nganyoso. Donc c'est normal donc il place ça yango mbote. Abenga pe mingi ti. Na ebisa benga. Yango wana babana nga nzamba kanisa bino vraiment basé belé. Tout bazo travailler surtout la milieu théâtre wana photo bosana bango te parce que te beba kantaka baluka kiss ba bateke modéro sala ba veiller na maison du sacerdoce photo ebisa bango modéro ali rebelle wana asala ba veiller na maison du sacerdoce donc tiazo matale so kene normal do bana na ngana bazé belé sai yango wana ba bana o ba wuti penda ba biki pa Israël konde ba yebi que sans souci ala mwana ngai ando sambela pana ngai donc quelque part ba histoire kala so ba yebi anoko pa to yebi père konde donc jamais rata na o ba beta balle jamais rata o ba musicien jamais rata il suffit kaka batele kambeli ko sala no mabete sala des activités na yo voilà pour le loko na bato lobango trop faut to bosana on te prophète na to mona na ba musicien mukili na bato ya kaboy problème na ngeza c'est qu'il fait. Je prie pour lui. Amata kende eza activité na yazo sala. Zamba ozanga te opambola bango. O bazo sala, c'est bon. Didi Lunga a comme ça sablone belé belazo landa biso pe ana poto. Sala musala no. Tout o ba sala ba joueur bana biso na ba joueur. Pas ça misana ba onyo so normal, ba mata
Que Dieu soit loué. Ok, merci beaucoup. Kandianda Fabrice Lolema, Baloubi fondateur, il y a Base Pentagon, Nelson Rock de Chicago, Trésor Luzolo, conseiller privé, merci beaucoup. Na Bafania Soya Congo Promo, na Bossagnote, Ladi Mabila Mado Farasta américain. Merci à Raïs Sikani pour les images. Merci aussi à Serge Mpiana qui est le coordonnateur. Merci aussi à Rafungindou, le patron et le peu de jeu entre lui et l'argent. Il n'y a pas un trait d'union. Merci à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Bye.